Bonjour, 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 Pana Nzambe. Pourquoi malam, tongo malam, peuple de Dieu partout, dans le monde entier. Les alinga les soussoumana moussana tata Nzambe, na kombo ya mama Elijah Nathalie. Tikete vidéo oyo place beaucoup zouama, écoutez bien ba santé malam, na kata mbota na bino, na kata ma famille na bino. Ngai les soussoumana mwana moussana tata Nzambe, na ko partager na bino bolam na tata Nzambe. Oh les lots tozali les 6 mai 2025 nazali kosa vidéo obo na ba 21 ya quelque na pesi botondi 1000 pa tata Nzambe na pema na bomo ya pesi ngai po tena leka na suna liboso ba television na bino po tena leka lisusu liboso ba telefone na bino ya ba computer na bino pona koyeba ko passer message o pona koyeba ko kabana bino bolamu o tata Nzambe apesaki ngai na bombe ya mamikole ko bebele tikete naeba kobondela po toke na message na biso lelo bana Nzambe papa na bomo papa na commission Nzambe mokena likolo na se na netoli molimo no Nzambe le père Nzambe mkolo sumasia Nzambe molimo santo Nzambe yo renyenga na renite senyenga na loba te loba Saint Esprit loba père éternel pote opesa bana obongisa ki lelo pote bayoka ba révélation ola kisaki nga Nzambe milimo nyoto ezali ayote liboso na nga pe na bana na yo Saint Esprit zo contrôle moto na yo kite consommer Nzambe tikete nyoso to na kosana oisika kombo na nde tumba na kombo na tombo la kombo no Seigneur notre Dieu na tombo la présence de Saint Esprit na kombo la kombo na nkolo Yesu Masia yoza mo santo kotika la mo santo bata lokola pe mutu moko na moko kozo occasion ya koyeba kotala video nkolo Yesu Masia tikete kamba biso o protéger biso na kati na makilana na bonzambe no Nzambe mokena likolo na Nzambe na mavuda nyoso tikete yo oza l'éternité Nzambe na tumbola yo ngana kita tikete yo zali likolo na nyoso to mokena milimo nyoso to Nzambe yo lobanga na lobate na sengi na kombo na tata pe na mwana pe na molimo santo. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci bana Nzambe na Yesu sulelo na batu nyoso to na bamona ngai te boko ya mbanga na ba television na bino soki ezali mbana liboso oleka na pesio boye malamu na kati na libota na bana Nzambe ngaya nazali musana tata Nzambe mwana musana tata Nzambe na nzela na YouTube na sela tata Nzambe olimbisi muke na sela tata Nzambe na nzela na YouTube tikete Nzambe amona bino Nzambe azala na bino lokola pe Nzambe azali kobatela ngai poko malamu tongo malamu lelo na ko partager na bino message oyo eleki mwa mikolo mwa mingi oyo ngai na bomba ki yango nazwaka ba message ebele me na bomba kango le Nzambe apesa ngai explication le Nzambe apesa ngai autorisation ya mona posa na suna liboso na bino na nzela na YouTube pona koyeba ko partager na bino ba révélation oyo révélation on a partager na bino ça fait déjà 2 ans nazwa ki message oyo message yango ezali nini message oyo ezali pona batu nyonso tu oyo bazali na kati ba groupe ya ba musique oyo tobengaka ba musique ya mokili pona ba ono to babengi ba drummer ba message oyo ezali pona ono to benga ba chanteur ba message oyo ezali pona ba ono to babengami batu oyo babinaka ba danseur na ba danseuse oyo babinaka na kati ma groupe musical. Pourquoi na ko pesa message au mingi ezali pona bango moko ba musicien te o bazaka na liboso mikonza ba groupe mais ezali pona bato tout entourage o bato basalaka na ba musicien toyebi biso nyoto toza ba congolais na kati ma musique na biso mboka leader azalaka mais message o eza pona ba leader ba musique te mais message o ezali pona bato nyoso to ba travaka na groupe songolo moko ya musique na leader moko. Message esali mwa kala mingi nazwaki Nzambe memaki ngai pona kotalisa nga bibombami oyo eleka na kati na ba groupe musicien na kati na ba musicien misana bango nini basalaka pona bato oyo basalaka elongo na bango mokolo mosusu nalali na butu nakomaki yango mwa kala eza message moko kala me nazwi ta ya koluka yango te mpona pesa bino date nazali koyeba bien ke esali ngai kombo ya musicien o aliboso esali déjà 3 ans bana nazwaki message o donc message ne to comme na 2025 na ba message ne nazwaki na 2022 na basuka ba 2022 musicien o awa tolobaka pe na ba code bana Nzambe molemo santo asosolisa bino soko tangi komba moto ekomeli o problème mais Saint Esprit batela bino asosolisa bino ba de leader ya musicien oyo ngala linko partager na bino lelo. Mokolo mosusu nalali na mbutu ngai awa na mboka na Manchester Nzambe abimisi molimo na ngai ameminga na kati na cimetière na kati na butu na kati na cimetière
Là na komi na kati na cimetière na ke kokuta musicien moko congolais na kati na cimetière oyo ezali ba révélation nzambe apesaka nga po te na partager na bino bana na ye boyeba oyo nini ezali kolekana na se na moi surtout na bamama oyo bandeko oyo basalaka na kati na ba groupe musical ba oyo basalaka na bakati na ba groupe musical oyo tobengi bango ba danseuse tobengi bango ba drummer tobengi bango ba guitariste tobengi bango ba danseur tobengi bango oyo to ba travaillaka na ba leader musicien oyo bazembaka banzemba mokili nzambe ameminga na kati na cimetière na ke komona musicien moko on saint espace nga bino na otanga komona ete ndenge na koloba bino boko comprendre ngo bana nzambe musicien wana bazalaki na groupe na bango komona ngo ezalaki wenge na groupe ya wenge wana bazalaki des leaders mais na des leaders wana bakabwana moko azalaki muke moko azalaki mwa munene boyebi na nazali kolobela na oyo azalaki ya munene siko leri nzambe ameminga na kati na cimetière nzambe minga na kati na cimetière message oyo ezali pona ba chanteur wana te message wana ezali pona ba leader te ezali pona bato ba travaillaka na ba leader wana bato ba travaillaka na ba musicien wana bandeko nyonso to ba obo yebi ki bandeko na bino ba travaillaka na kati groupe moko musicaux bandeko na bino babinaka na ba groupe moko ya musique bana bino babinaka be babeta bakida guitar bana bino babetaka bambonda kuna ba instrument nyonso babeta na kati na ba place wana boko misela bango message o message oyo ezali pona bato wana te ezali pona entourage ya bato wana basala kelongo na ba musicien wana leli nzamba meminga na kati na cimetière na kati na buto na kati na buto ale nzamba meminga na kati na cimetière nakuti musicien moko o azalaki moto ya wenge bakabwana ba de leader wana mais leader mususu azalaki mwa boy leader ya boy te mais leader mususu azalaki ya boy nakuti na kati na cimetière kokuta nakuti na kati na cimetière biso no toyebi na cimetière na ofungola parenthèse toyebi ke no bakundaka bato na cimetière mais siko ye na kati na butu nzamba bimisinga molimo na kati na butu na kepe sutuna na butu na kati na cimetière na moni e leader wana azali kolia na kati na cimetière donc afungoli cercueil bo ezali makambo na molimo soko ezali makambo na moto na molimo moke kotala video oyo te afungoli cercueil ye azali kolia misuni ya bato bakufa leader wana azamwa boye afungoli cercueil ye azali kolia misuni ya bato bakufa ye azali kolia misuni ya bato bakufa message na bombe depuis 2022 na suka 2022 nayaka kopesa bino explication l'air nzambe appelle sanga explication yango nayaka kosaba video na lobaka te kaka soki na zwi na lobi na ebeloko moko te na koloba te pamba te na ebi kopesa explication na nga moko te yango na bombaka ba message ebele bola nanga très bien message oyo ezali pona bato nyonso to batalaka na ba leader ba musicien wana na moni ye musicien wana azali kolia na kati na cimetière biso no toyebi ke mutu mota kolia na kati na cimetière kolia banda kolia azali kolia misuni ya bato bakufa azali kolia misuni ya bato oyo esi epoli na kati na cimetière na kati na butu mba moko na lamuki na kati na révélation wana na bangi makasi na bi ndenge nini tata mobi tata oyo ya musicien oyo azali kolia na kati na cimetière na moma wana na yebaki explication nango te ndenge nzambe alakisinga likambo mapesinga explication te yango na bombaka lisiko na ye kosala yango pamba te nkolo masiya nzambe na bomoi apesinga explication po te bana nzambe bafungola miso po te bino nyonso to bolandaka mama Elijah Nathalie soki bozali na bafamille oyo baza na kati bamusicien bopesa bango bavideo oyo batala yango bayeba komilengela bayeba komibongisa bayeba komise positionner soki bakontinue na vie wana bien sûr bakontinue nango te wana etali bango ngai napesi message oyo utake pa mokeli wana musicien mibale après ça musicien liboso après ça nzambe akomemanga susu na kati na molimo ameminga na kati na ndako ya musicien moko bo musicien wana azali kosala succès makasi na mboka na biso Congo musicien wana bazali ba musicien mibale bakombo na bango bima FF mais nazali koloba na kombo ya musicien moko oyo ya F ya mulai nali koloba kombo ya musicien ya F ya mulai ya F ya mkusete toza na deux musiciens saint espace sunga bino toza na deux musiciens o bazali koyembela na kati na mboka Kongo bali ko sala succès makase bango no to bakombo na bango bandi na ba FF mais nali koloba na F ya mulai batu bakoloba eza sala ka musala na nzambe bible yango moko zoloba na biso mingi bakobela kombo na nzambe pe bato wana pe bakosambela nzambe mais nzambe ayebi bango te soki nzambe arevele biso makambo te totikala koyeba eloko moko te
musicien wana asalaka bado asungaka asalaka nyonso tu oyo pote alakisa bato azali moto malamu. Yes, liboso na bato azali moto malamu, mais liboso na nzambe, nzambe ayebi cachette na ye nyonso tu place ye alekanaka, kote azwaka ba musique na ye, kote succès na ye utaka, nzambe ayebi yango. Musicien oyo amibale ya F ya molayi, nzambe ameminga na kati oyo ezali révélation. Saint-Esprit asunga bino mpona comprendre révélation oyo. Nzambe ameminga na kati na ndako moko, ndako amwa munene. Totamboli na komi kuna na kati ya ndako wana na beti porte. Na bikena na yoko luka musicien ya F ya molayi. Na yoko luka batuninga na porte ba garde na yoko luka epona ninga bite naza na posa na koma danseuse nga pe na banda kobina na kati na groupe musique na boyoka oyo ezali révélation. Ok, bandimi babenge F ya molayi, F ya molayi aye azwinga. Siko bandi ko tambola ka ndenge atambola nga na olanda ye na sima. Tokoti na kati ya salon na ye, le tokoti na kati na salon na ye, tomoni mwasi na ye. Na fungola parenthèse. Basi ba musicien nyonso tu oyo bayembaka. Musicien nyonso tu oyo bayembaka ya mokili awa. Basi na bango bayebi ba secret mibali na bango. Basi na bango bazali na ba protégeaka bango na ba biloko nyonso tu oyo bango basalaka. Yango mwasi ya musicien ya F wana akanga munoko. Na monde spirituel akanga munoko ti aza na puissance moko te liboso mobali na ye po ta dévoiler ye na monde spirituel, na monde physique. Donc bakanga mwasi wana munoko na nyonso tu o mobali na ye salaka. Makambo nyonso tu place mobali na lekanaka. Mwasi wana aza na puissance moko te ya koyeba kofungola munoko po te a révéler makambo mobali na ye salaka. Mais nyonso tu lekanaka aboy. To botamaki na mokili, to yaki mutakala to zonga mutakala nakangi parenthèse oyo. Nake koluka musala kobina kuna na kati na ndako ya musicien ya F ya molayi na tambola zo ye liboso nga na sima. Let to komi falaki kuna dessinango na sape na bic na papier te. Falaki na dessinango awa pote bo comprendre nga malamu. Naza na bic na papier awa te bandeko nanga bo limbisanga. Est-ce que naza na bic na papier bozela na zwa bic na fungola sac nanga. Soki na uzwa bic na papier naka bo limbisanga fona lakisa bino makambo oyo ndenge na monaki yango pote esunga ba na nzambe. Nazaka na bic na sac nanga. Voilà, merci Seigneur. Na trouvé bic na sac nanga. Na koma yango bolimbisanga na sala dessin wana. Ezali carnet nanga. Bon, les tozo tamba na ba dessin nanga pezaka mabe makasi na ebo sta ko dessiner pinda te mais Saint-Esprit songa bino bo comprendre. Ngai o naza na papier na ngai awa na kati na liboso bozo mona nazo dessiner o nga na mona kile nazali ko tambola na musicien wana ya F ya molayi. Nazo dessiner o posanga na lakisa bino. Nazo dessiner po tenga na lakisa bino. Merci Seigneur. O ngai dessin na sali oyo ezali ba porte. Ngana musicien wana tozo tambola azo memanga siko abino neti yoko luka ko musicien wana yeko yebisa nza révélation alobi nanga neti yoko merci Saint-Esprit neti yoko luka ko bina na kati na groupe nanga ya musique ifuna kilo lakisa mokonzi na ngai yo ko lakisa nga sumoko yo ndo za mokonzi ya groupe te abinga funa kilo lakisa mokonzi na ngai siko leri ye musicien wana ya F amula azo memanga pota ke lakisa nga mokonzi na ye keno bazwi muto asika na groupe na bango. Tokoti na porte ya liboso, carré o ya liboso za porte ya liboso, tokoti na entrée ya liboso yango tokoti awa, totamboli lisusu, mais avant tokota bolimbisanga, avant tokota na entrée o ya liboso o, nazaki na sapatu moko mulayi pe na makolo, nalati sapatu moko ya makasi pe na makolo, nazo tambola nango, nalati sapatu moko ya makasi pe nalataki jipa mukuse, na kati na révélation na moni pe nalataki blouse moko ekanginga nzoto penda bien. Abike no toke na lakiso mokonzi to koti entrée ya liboso oza porte ya liboso o bakare na sali kara liboso oza porte ya liboso kara mibale o ezali porte ya mibale to koti naka on si le tête que tozo kota porte ya liboso ezaki ya monene to koti siko le to comme na deuxième porte wana siko comme susu mwa muke nde na décider na ndenge na dessiner a porte ya mibale après ça to koti su na porte ya misato porte nango pe comme muke kaka bo siko kokota to kota kuna ngana musicien wana to ngunza maki to kota mais siko le koti kuna na kati na ba porte wana batu nyonso to na keko kuta ba musicien na keko kuta ba musicien ya musicien wana na keko kuta ba danseuse na bango na kati na kuti ba drummer na kati ba guitariste na kati bozabi no to ba na mboka bobinenge ba groupe musicaux ndenge zalaka ndenge za formé na kati pour te ba nde basalaka ba spectacle na bango siko kaka l'herbe ba moninga boy na moni mokonzi na bango azalaki wana vandaki na kiti ezali
demo moko mbo azipaki mutu na ye na kati, azipaki elamba moko mwindu likolo ya mutu na ye, liboso ya mutu na ye po ete ndenge badoraka ye kuna na kati. Mba moko sikolero akoti kuna na kati, le bango no tu ba tourner batalinga bazaki na ba sécurité na ba porte lokwa ba mona ke mutabeta ki porte afungola koti mutali kuboso ba yeba kite kazaki ko yana ngai ngape mba moko na koti bango tu tourner batali oh yo ye na muto awa ndenge siko bango no tu na kati ya place wana entrée ezalaki 3 entrées poto koma na place ba musicien nyo surtout place akanga bango na suka na woku nezeko ndire na kati église catholique donc munene na suka nango kuna na sima ndenge topesaka mukongo porte ezalaki te porte ezalaki kaka mpona kokota na ba 3 porte oyo na lakisi bino oyo po tokoma kuna place bato yango nyonso bazalaki badanseuse baguitariste bango nyonso tu bazalaki na kati lesikoyo tokoti kuna bango nyonso balobi na batourne oyo yo ye na moto awa ndenge bino ye mpe aza danseuse alingi obina na biso bino non mokonzi na bango sikoyo lero ayoki bademo mosusu basécurité mo bazalaki wana bazalaki bademo bayaki bato te mais oyo bazalaki kuna bazalaki mpenza bato normal na ba porte na bango wana ezali ba sécurité ba démon siko pe o azalaki mokonzi ya ye ya musicien ya F mulai wana azali un grand démon siko asilikeli abi yo na muto a pona nini azali muto na bisote mba moko mulimo nanga ebimi na place wana esili wana nazu yango ça fait pe ba 2 ans et demi na bomba yango nde na bomba d'habitude na yako partager na bino lelo ezali message pona ba musicien wana te message wana ezali pona bato nyoso tu oyo babinaka babeta bambunda babetaka ba instrument nyoso tu na kati ya ba groupe musicaux bokomiselanga bana nzambe ba ono tu bino bosabona bokomiselanga message oyo epa ya bato wana ekomela bango siko mikolo oyo tikolekana lelo toza le 5 mai 2025 na kanza ba fin du mois d'avril mbala moko mulimo bandi kopesa nga ba explication ya makambo mibale o ya ba deux musiciens o différence nini zakati na bango ndenge ni ba travaillaka eza na ba musiciens mosusu o bazosala ba yembaka na bat na bango baliaka bat na bango parce que memaki nga na kati na cimetière kotala musicien o azali ya boye ndenge azali kolia mesu na bato mutu wana na kati na groupe na ye abanda kolia kaka bato pona ba sacrifice ye abanda kolia kaka bato pona ba sacrifice pona ba groupe na ye pona ba musique ne tambola ye musana banda kulia kaka makila komela makila pote musala na ya muziki ekende liboso wana différence ya musicien moko siko musicien oyo ya F ya mulai ye azali wana akanga batu na kati batu nyoso to o mwana nga binaka kuna onde ko nanga beta kaka mbunda ya pamba leki nanga binaka na kati na groupe wana onde ko nanga beta kaka kita ya pamba batu wana nyoso to bazali enfermé wana mulimo ezali kopesa nga explication mois passé o tozalaki na mois d'avril na ba fin du mois d'avril oyo molimo ya kopesa ngo explication ça fait 2 ans nazo ba message oyo na bomba yango na pileka pa pamba te pona kopesa ba message bat na molimo Saint Esprit asunga bino bo comprendre ba message oyo boyebisa bandeko na bino bango nyonso to baza na kati na ba siko na musique différence nini eza na kati na ba musicien o mibale musicien mususu oyo siko ya F ya mulai ye ndenga kanga bato wana na kati na groupe wana na kati na musala na ye bato bayembaka na ye babinaka na ye betaka bambonda ye asali laka ba étoile ya batu nyoso tu o bazali kobina baza na kati na groupe na ye na ebite sposo kompatike te na bandela musicien oyo ya F ya mulai oyo zali danseuse na kati na groupe na ye ozali muto betaka mbona na groupe na ye ozali muto beta kida ene mutu nyoso to za na kati na groupe ye musicien wana asalelaka ba don oyo ya nyoso to ya batu nzambe atia na kati na batu ye abimisa azwaka ba don ayibaka ba don ya batu wana asalelaka bango asalelaka na yango oyo bato mususu babengaka na terme mususu étoile ye ayibaka ba étoile ezali ni Saint Esprit sunga bano ba comprendre oyo bato balobaka na bino étoile ya mutu ezali bozwi ya mutu oyo nzambe atia na kati na mutu nyoso tu ndenge azali kotinda kwa na sena mutu oya na sena mokili na ko koloba ngo na lolenge mususu Saint Esprit sunga ngai étoile wana ezali suko représenter ni ezali babo mengo nyoso tu oyo bolamu nyoso tu nzambe atia na mutu moko na moko likabo oyo nzambe atia kati na yo mutu moko na moko yango benga ngo betoile yesu ko musicien ya F ya mulai mutu nyoso tu azali na kati na groupe na ye azwaka ba étoile ya batu ye abendaka ba bomengo wana ya batu ndenge ni bokotuna nga mamelazi akobenda ngo na ndenge ni parce que ye mokonzi na ye azali démon ba démon satana azali na ndenge nini akobenda babolamu oyo eza na kati na batu ça le savoir yoko yeba ngo soko azali mwana nzambe yoko yeba ngo soko za na Saint Esprit akolakisa yo yango
siko molimo ezoloba nanga na pesa message pa ba musicien te na pesa message oyo epai ya bato nyonso to batravaka na ba musicien bana nzambe bokabola bolamu osoko ebi mutu moko aza danseuse obi mutu moko abetaka drum na groupe songolo obi mutu moko abetaka kida na groupe songolo bokomisa bango video basalelaka ba étoile na bino siko molimo ekoloba na ngai ba musicien ngo bazali bato a deux groupes ba misusu bapesaka sacrifice ya makila ezali ndenge oyo molimo ememenga na cimetière na moni moko oyo ya musicien azali kolia misuni ya bato na kati ya cimetière yazali mutu oyo abendaka makila ye na kati na groupe na ye abandaka koboma bato bato abandaka kokufa entourage na kati na groupe na ye ye azali mutu ya makila mais par contre oyo ya F ya mulai ya F musicien oyo F mulai ye azali kobimisa kodonko nabenga nini donc azali ko moni tuzaka soki tozolia nyama toliaka nyama tobendaka misuni nyonso tu totikaka mokwa ye azali kobenda nyonso tu eza na kati na nzoto na bato wana badanseuse nyonso boza wana un jour bokolelaka boya kopesa témoignage bato nyonso tu o baza na kati ba groupe ya musicien o amulai wana un jour kaka na YouTube bandaro ko bima moko na moko pesa ba témoignage boye ba ke bilbolamu nyonso tu nzamba tia kati na bino o ba benga ka ba étoile ba bénédiction nyonso nzamba tia kati na bino mutu wana azali ko benda ngo bino lokwa bazali ko mona te bwana miso ko kufa moye boye bezate mais o azali révélation pe message pour na bino tikete nzambe na lola ayeba ko visiter bino lebo ko ba message oyo bobi mana ba place wana oh mama Elijah bande ko na biso baliaka lipa wana kolia lipa kozwa kwanga eza na bandenge bele mais oh nzamba lobaki te nzamba lobi avertir bino oh eza message pour na bato nyonso tu oh ba danseuse ba drummer ba guitariste oh not ba binaka na kati na ba groupe musicaux oh ezali molimo lobi nanga ezali message pour na ba musicien ezali pour na bato nyonso tu ba travailler na ba musicien ba groupe musicien musicaux nyonso tu message ça basali ko salela musicien wana asalelaka ba don na bino asalelaka makabo na bino asalelaka ba étoile na bino asalelaka bozwi oyo nzamba tia na kati na bino ye abendaka ngo pote akende place ali kokende pote akoma place ali kokoma représentant ya mutu wana ezali un grand démon na monya ngona mboma nanga misa molimo représentant avant to kota na porte ezalaki 3 portes avant to koma place ya kanga bangodo akanga ba milimo ya batu nyonso to bazana kati na groupe na ye wana musika première porte deuxième porte troisième porte pona bino bo bima kuna mama ilaja siko batango bakosala ndenge ni porte ba bima kuna mutu nyonso to zana kati na ba groupe musicien boye baki na musicien wana F ya mulai akanga bino musika place abombi bino muta kobimisa bino azate kaka nzambe na repentance bo sala repentance lerbo ali kozwa message o bokita na mabolongo nzambe wala kisakanga makambo afungola bino miso na molimo alakisa bino pote bo bima kuna na place parce que bakangi bino place wana ezali bien sécurisé pona kobima kuna donc batango bavandi kuna na suka ba demo wana bavandi na ba porte na ba porte bazo sala sécurité pote mutabima te pote n'importe qui akota kuna te na sima na bango porte ezalaki te kaka mur bien fermé na kata chambre ngo place bakanga bango wezalaki bolamu na tata nzambe tikete nzamba bule nzambe na basakoli ayeba ko protéger bana na bino nyonso tu ayeba ko bimisa bino na place bakangi bino donc satan azali na ba stratégie bele ndenge na kokanga bana nzambe nzamba bule moke na milimo nyonso tu ayokela bino maba ono tu bozana ba groupe musicaux nyonso tu na mboka na biso pe na monde entier boye ba ko bima na ba place on ezali ba place na bino te bakangi bino pe bali ko sala boba ulamu na bino on nzamba tsakati na bino bali ko salela bolimbisanga bali ko sale ba misene bali ko salela ba étoile na bino o batabenga ba étoile ezali simplement bozui obozwi o nzamba tsakati na bino ezali likabo o nzamba tsakati na bino po temone nango bolamu na sena mo ya mwana babengaka ba étoile tikete mokonzi na milimo alika komona bino apambola bino a protéger bino pe a délivrer bino délivrance euta kaka pa na maloba lero yoki loba na nzambe oyoki loba na nzambe toucher na kati na mutema ezangonga na délivrance kende na mabolongo lukelongo na nzambe bana na nzambe nyonso to awa na kati na lingomba na kati na groupe oyo na kati na groupe auto sangani awa na kusala musala na tata nzambe bo partager bandeko nyonso to bobe babeta bakita baza na kati na groupe musicaux o ezalaki bolamu na tata nzambe tikete nzamba bole mokena milimo nyonso to amona bino apambola bino abatela bino pokwa malamu tongo malamu butu malamu ça dépend na mboka o ezwami tikete bolingo na nzambe fuluka mana ba vie na bino nzamba lingi bino ndenge akela bino nzamba lingi bino na bolingo moko o ezali ne bandete za na sukate pamba te biso na ngana yo o tali kota tozali moli merci Saint
Saint-Esprit tozali molimo tobima na kati na nzambe nzambe akela biso na image pe na bolingo na ye bolingo na nzambe ebatela eprotéger mabota na bino bye bye mais na yango nyonso to boyebake nzambe alingi bino koleka nyonso to pamba takela bino na image pe na bolingo na ye mais mabe oyo ezalaka na kati na biso bato yango nde nzambe alingi te bye